Mbote mingi na balandi mingi ya Gilles Laura Gila Bilenga kati. Autrement du Messie de la Prince. Balobi Laura Gila na masolo ya artiste sur www.Vérité Universelle TV. La seule site qui vous donne les informations précises kana ba na makasi ya yimo ko boss Maître John Sima au moins na poto ya tanga nga benga ka dead na nga bino po sa ba fort bolu ka ba dead na bino na sima ya caméra na moni Eric Monstre mobali ya mandefu nga benga ka la fouille na kati ya Kinshasa. Sans oublier je salue aussi la présence de Jeannette Bombole balobi Laura Gila bololo ya mbeli bino nana ya mbeli bino lelo papa allait conseiller ya bana kalamu non c'est na Régine ngai ba ko balancer ngai pona ko kota déjà invité. Bonjour papa. Bonjour madame. Bonne santé. Oui, santé dans les bons toujours. Merci beaucoup balobi ngai na papa alekandi boyibi makambo ngeza tozo beta lo masolo ya politique to ko beta parce que biso na bino pe to ebité papa alenda ko komisa biso na makambo yango papa leto kilelo ba invalidé ba député national ebelé na cour constitutionnelle et ça vraiment nini. En fait maman merci mingi pour la question na otuni ngai. En fait na lobaki na ba émission eleka ki Seni appelle ça un résultat provisoire, mais c'est la Cour constitutionnelle où appelle ça un résultat définitif. Mais, et le côté qu'on déplorait, tout le monde a invalidé les députés en cascade. Et puis tout le monde ndenge musalango na ndenge ba PV to mona ki tozo monezo correspondre te tozo senga na cour vraiment eza instance supérieure ya République démocratique du Congo tozo respecter mingi mais basala musala na bango ndenge longo bani lokola mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi ayambaki président Luamba ya cour asololi nae oyo fallait apesa ye ba ayoka makambo eleki obeboni mokonzi ape alobi na bango banda banquête na kati ya ba juge oyo morozo kamba ba oyo baza frappé na corruption ba rozwa mbano na bango na o bango basali pona ko détruire image ya mboka na biso Congo. Parmi ba mission mokonza mboka lobaki erazu bokonza lobi akolite mingi surtout pona corruption et puis na ko ebisa bana Congo o bakolobaki Président Félix Azolo Belo côté pona makambo wana na koyebisa bango ndeko cour oyo eza lelo eza cour oyo bokonzo euti ko leketike libiso bokonzo eleketike libiso cour wana na koyebisa oke mokonza mboka pe na manda na yo ya 5 ans toko senga epe il faut asa la composition ya cour mususu parce que cour eza composé boy président de la République a nommé 3 personnes. Conseil OEP à magistrat nommera 3 personnes. Assemblée nationale peut nommera 3 personnes. Yangwane salaka 9. Yango toko senga na mokonzi justice ne muteza ala eza base ya république ya mboka po tambola malamu. Toko senga e côté wane fois beta marteau parce que ma nyonso ya bozobo elekaki na période to zaki liboso to lingi lisusu se répéter lisusu te maman. Yango na mo mukena zaki na ngona lobana yango. Merci beaucoup, très cher fidèle internaute. Na sûr que tu as quand même réponse. Tu as toujours continuer. Na papa na biso Alain. Ngana bien quand même mobala mulai ya mbinga lokola bera do prince des Zamunda. Papa Vertier tu mobala mbinga pétail. Papa Alain. Batu ya peur dena UDPS au juste bazo welela nini. Ki bo konti déjà to yebi mutaza déjà na pouvoir na minute osko bango mi balé bazo ko bendana nini pepo na nini. En fait maman na likambo wana ngai na imoto a PPRD na ipe moto a IDPS te mais nga na imoto yo ako soutenir mokonzi ya mboka eloko na koyeko loba na bandeko na biso ya ba parti mibale violence eza nango na tina te mais revendication ya bandeko na biso ya IDPS ezalaki parce que na kati ya Assemblée nationale to monaki honorable Nawej a traité mokonzi ya mboka inconscient yango moni ba congolais nakolo bakutu teke bandeko ya IDPS ba congolais oyo bazalaki lésé na ba propos ya honorable nde moni ba se manifestaki na marche basalaki ya kolongwa banda limité ya kokoma tina Assemblée nationale eloko nga na ko déplorer na makambo wana nyonso ezaka violence mais démarche bandeko oyo ba congolais ba telemi pona kokende ko
loba obe liboso ya président ya Assemblée nationale que vous n'avez pas le mandat ya ko loba makambo nomination ya mokonzi ya mboka na chambre na bino parce que mokonzi ya mboka za redevable et pas na bino te. Bango basalaki oyo tobengi violation ya constitution. Yango bayi mboka 80 millions d'habitants oyo baza derrière mokonzi ya mboka nde batelemi balobi non. Et puis les députés nationaux, il faut bailler les députés nationaux, je m'excuse. Il faut bailler belo romoro boé. Le peuple congolais a besoin mokonzi ya mboka dissoudre parlement wana. O bisonya soto yebi niamu elekaki na maenio so elekaki. Mokonzi ya mboka lelo sera lobby à dissoudre parlement azana soutien ya plus de 80 millions de Congolais. Bango bayi obe 500 o bazana kati. Mais mokonzi ya mboka il est capable de dissoudre bino bokendo be libanda parce que o boko sale isoni. O boko sale isoni. Vraiment na sengi na mokonzi ya mboka makambo ya oyo ndeko nawe jasali soke se répéter lisusu il faut zombano na e mama. Papa lenga na utiko yoka ki honorable nawe ja utiko senga président de la République pardon. Est-ce que le président de la République a l'imbicié to a l'imbicié? Maman na roye biso eloko moko boye. République etonga marana ba pardon te. République ekoki jamais ko tonga ma obe mutasali mabeboye ba ko senga pardon te. République etonga marana mibeko. Oyo ndeko nawe jasali eza outrage et pas un chef de l'État. Okende ko traiter mokonzi ya mboka inconscient. Et il makambo moko ya malamu mingi te biso peuple congolais tolobi non. Mais toko senga honorable Nawej à répondre na ba acte na ye oye asali. Parce que ce qui est à répondre na ba acte na été et ina ba imboka mosusu pe ba kozwa courage. Ngape na ko finga mokonza mboka polobi na ko senga nango be pardon. Justice fait ça la mosala na yango polobi kuna o moto pa ko meka ko eba honorable Nawej azalaki frappé pona makambo boye boye. Bongo nga peso na meki yekuto azalaki na immunité parlementaire bazuye e bongo nga moto na ko naza na immunité te. Okomona ba imboka bakobanga. Mokonzi ya mboka azali moto ya kosakana te babengi ye commandant suprême. Babengi azali mokonzi ya makambo ya mainyoso na kati ya mboka oyo azo mériter respect ebele. Maman côté wana nazo senga vraiment justice face à la mosala nae. Merci beaucoup très cher fidèle internaute balobi Galizantonga ozo ka vraiment des papa abiso Alain mobali ya mbinga kaka ndibino moboyebi kwanda zo développer ba masolo yango. Ngana yoki ke mokonzi ya mboka président de la République alobi ke basoda nyonso sona bango ekomi ofele. Basoda nyonso pona nini ka tie basoda pona nini tete pe ba homme politique ba oba osala ke ye pe ba bundela inde ti bino ba papa Alain ozo bundela toujours président de la République pona nini bino te kaka basoda. Maman na ko rectifier moi maenda mbolobi ngai na ko bundela mokonzi ya mboka te ngai na ko bundela elongi na ete na ko bundela vision politique na ye omoni ngai na zate po na ba individu nini parce que lobby e pa koleka juste vision o ya yende ya ngwana moni ngai pe na moni za vision ya malamu ya kobongisa mboka na biso yango moni nga pe tant que congolais na bino faut na accompagner mokonzi na ngai ya mboka na mandat na ye. Nakoloba na mae o ya mama pinga na biso ndenge mokonzi ya mboka lobi soin na bango ekomi ofele nga na sepeli mingi baimboka ba mapinga na biso bako bunda na ba condition moko très difficile na si to mona ki biso nyonso ba image mokonzi ya mboka era komaki na kanchachi o mona ki ke ba mama bako yemba toza libéré parce que ba comprendre que to vanda ki na pouvoir we lekaki bayaka kotala biso te bandeko na biso ba mibali na biso bako souffrir mais bato bako défendre intégrité ya mboka yango ano moni mokonzi ya mboka ye moko akomaki asakerir na situation ayoki kolela ya basoda nde alobaki ye moko phrase abimisaki na munoko na alobi ba mapinga na biso coup de chapeau. Parce que ba condition na kuti bazali na ndenge bazo maintenir
alobi bayi vraiment mibali ya solo alobi lobi kuna soki to pesi bango ba moyen ya makasi toko mona même na monde toko za la meilleure armée yango moni mokonzi mboka na souci na ya alobaki il faut bongisa social ya soda congolais soda fois zongela lokumu na ya zalaki nango yango no moni mokonzi mboka alobi toko banana bango progressivement alobi déjà soins de santé na ya mabota na bango ba enyoso ba na charge na bango et komi ya ofele et ili kambo oyo toko betela mokonzi mboka maboko e kosuka pe na ete aroya pe na ba secteur mususu na ba enseignement nyoso aneza parmi ba biloko ba priorité na e alobaki faut zongisa lokumu ya mwana Congo ezalaka lelo soko se présenter lobi naza congolais oza fier ya kolobango parce que na bokonzo eleka ki tokoma ikokosa naza camerounais o naza nani boy mais lelo vraiment toyiba to ya lokumu grâce à mokonzi mboka na biso na pesi elongoni ya mingi na mosala na e mama papa lelo to moi lelo bozo komisa à président na biso Félix Tshisekedi ndebo bande ko bozo komisa na minute ndebo bande ko komisa président Kabila Kabange. Siko lelo pourquoi yenda za na pouvoir bozo komisa est-ce que toi qui a outiko préparer des ans déjà 100 jours na ye outiko annoncer yango kala mingi te 100 jours na ye banzela ezo bonga mais toujours mona ki banzela mususu ça toujours bizarre banzela mususu eza kaka ya kobeba toza na période na biso ya elanga mais soko komi banzela mususu papa le donc scandale na ndimite ke crêpe na yo lati tonga sonda na lati ekozonga ndengeza mama na koyebisa yo pona bongisa mwa malobo bimisi obena monoko na yo ngana yi moto ya jalelo ya bakonzi mboka te ngana inde moto na soutenaka ba idée na eloko na lingi na rectifier yango obe mwa moke ko kumisa mokonzi mboka polobi na baluka mama na ebisi yo soki président Félix Tshisekedi asali mosala ndengo ya promettre biso te mama ko baluka yi problème te mama pour intérêt ya Congo bato bakoleka mais République démocratique ekotikala na yi fanatika moto te na yi moto na ko soutenir kaka ba idée pona mayo lobi ya kobongisa banzela mama lelo na koyebisa yo yo komona kaka Kinshasa mais ngana komona République démocratique du Congo na tamboli na ba province ebele na koyebisa yo mosale ko salama na ndenge longo bani lelo so na zwi kaka na engumba ya Kinshasa obingana otozwami na koyebisa o so leki na banzela ebele mosala ya liboso zo bana na bartera minene okoleka na boulevard du 30 juin mosala ezali okoya na Wileri mosala ezali okoya 24 mosala ezali okei na boulevard Lumumba mosala ezali par-ci par-là misale ko salama mokonzi mboka souci na ye ezali lobi kuna tozwa banzela ya malamu lobi kuna tozala na lotiliki lobi kuna tozala na scolarisation ya malamu lobi kuna tozala na soins de santé ya malamu tozwa mama maenyoso kosalama na coup de bâton te mama malembe 5 ans oyo ya mokonzi mboka akolonga maenyoso oyo ba difficulté za na peuple congolais poto zonga lisusu sima mama mboka o esika mokonzi Félix Tshisekedi azwi yango na lobi na yo okomona na ba 500 universités na kati ya Afrique ya RDC zalité ena koloba ba université publique o ya l'état okomona boelelo na 300 hôpitaux ya Congo ezalité na koebisa ote ba hôpitaux ya ba particulier te mais hôpital oyo ya l'état congolais ezalité soki tozongi côté énergie na koebisa yo na Congo mobimba courant ezalaka nango te mboka eza be molili pona kobongisa maenyoso wana eza na mokolo moko te mama malembe okomona na kati ya 5 ans na biso oyo nyoso wana to prometaki okomona yango résultat kozala président zwi mboka oyo be na fulu mama mboka oyo poubelle ezali ti liboso ya hôtel de ville liboso ya hôtel de ville poubelle ezali place oyo elongo bani ekoki kozala na salité te mais nyoso wana okomona effort ya mokonzi ya mboka alobaki fini avec l'impunité
mae nyonso ezalaki bakopesa yo mbongo mpo kende kosala mosala moko songolo pakala yo ozwi mbongo wana oke otonga immeuble no ya 2 niveau 3 niveau alobi fini moto nyonso nakomona ye na mae nyonso ya mabe wana akozala frappe. Mama nayebi te soki kote wana bokolanda mokonzi ya mboka malamu mama. Merci beaucoup, honorable Junior Nembalemba na pesi yo ba mbote mingi place ozali. Papa Ale, likambo situation ya prophète Nabiso Benjamin. To ute ko mona dernièrement ezalika ngandi mna yamba ki na plateau nanga, ute ko loba ke bo porter plainte. Mais la minute où on a zoé te bosuki ndenge nini na prophète Benjamin parce que ngana yoki ba rumeur que na minute aza sko na ba Congo. Maman na koyebisa yo loko moko ngana ina problème na yete. Vraiment kokomisa problème na ngana eza problème particulier te. Sauf que il a commis des infractions à l'égard ya mokonzi ya mboka. Nde yango wana mona ki biso ba imboko tozaki lésé. Moi personnellement monsieur Alain Make na komaki na parquet na sali plainte na ngai ezali justice nde moto azo luka ezali ngai te moto na ko luka e. J'espère que banquette ezo salama ngai na koiko lobara na place ya justice te, mais sauf que document ezali ya plainte biso de déposer to zela kaka mokolo biso ba obenga biso non to récupérer déjà. Parce que tozana ba maramonio so otie banani oyo balandi la suivi na ye parce que so botaki batundela ngai ko kima na ba Kongo nda kimite bisayo eza ba biso te mutu ngate mutu na che mutu eza justice nde mutu eche ba e délégué bato ngai pena yo na hebité bato bako luka parce que eto kenda ko déposer plainte wana eza lisuma kama ko kanga mutu eza makamu na yo te. L'État est mort à ça parce que ba propos ya tenaki à l'égard ya mokonzi mboka et ba propos moko ya mabe peut-être so ya yebi ngote justice nda kotangela ye parce que Ezaïle loko moko ya malamu te ya roya ko o outrage mokonzi mboka et mabe maman et côté nga na ko chaba commentaire ebele te na maewana lisusu. Merci beaucoup balobi prophète Benjamin Mikolo vraiment zobatamana kati ya kisantu hein. Aza toujours na bas Congo. Papa, quelle chance oyo RDC pesa ba équipe nationale pour na match ya CAN oyo banda le 21. En fait, ba chance na ngai na ko pesa na Léopard to bima champion d'Afrique parce que ezali souhait ya ba congolais nyonso et puis eza parmi ba objectif oyo Léopard mokonzi mboka sola gina bango. Le jour où ayaki na stade de Martyro tozalaki qualifié na kana ebisi bango abi tozwaka coupe na 4 Égypte na 74. Je pense que tokesu ko beta kani ya turo na 4 ya Égypte alobi bosala mai oyo bakulutu na bino basalaki pona lokumu ya RDC. Mais na uti ko landa président ya Fekofa alobi yango eza parmi ba rare année Lelo Léopard azo s'entraîner na ba moyen na nyonso en place. Nde na koyebisa obwe ba joueur bazane loko ba kolela lisusu te mokonzi mboka lobaki ba joueur faut bazala bien rémunéré. Na koyebisa lelo ba prime ba joueur ma nyonso o esengaka ya ba joueur ba nyonso mokonzi mboka apesaki instruction na ministre sport a établir établissa rapport na bango batinda na ministère à finance mbongo ebima côté wana na pesi coup de chapeau na mokonzi mboka na ko encourager lisusu ba joueur na biso ba joueur nyonso équipe nationale boye ba ke boza na souci ya population congolaise et sika bozwa mi boye ba ke bozo défendre oyo to bengi Léopard démocratique du Congo couleur nationale yango yo komona oyo ngana lati. Vraiment, tu peux bino ba bonne chance de soutenir bino tina suka. Si tout va bien, biso peto ko en Égypte pour te soutenir bino maman. Na pesi bino ba joueur nyonso ba bonne chance, ba chancel mbemba, bango nyonso coach Ibenge bino nyonso ba mbote na bino. Merci beaucoup pardon balobi coach Ibenge classé la biso ka classement ya malamu ba joueur oyo tia ki ba vanda na bon tia ba bandata match pour tous à la quand même de cité papa le to comme kokoma na suka yo mission na biso masolo ya artiste état que homme politique moi conseil ya ko pesa na ba congolais nyonso o ba kolanda na kati ya pays d'Afrique.
Merci mingi na mot de la fin na ezali na kosenga peuple congolais nyonso na kimia. Parce que sans kimia to koka kotonga mboka oyo te. Violence to boyino à la tribalisme ma nyonso wana ya malamu to ko mema mboka liboso te to kosenga na ba congolais nyonso molimo ya kimia ezala na bango poto tonga ekolo na biso malamu. Mokonza mboka lobaki akosala pende ba parmi ba priorité na e kimia ya ba congolais ndeza parmi ba priorité na e mboka po tonga malamu ko senga photo za labe na kimia. Vraiment pona ko sukisa ba nyonso o ba ko luka ba solola na ngai en privé parce que monsieur za la Robert minute to be moke pona ba précision mususu ba komela ngai na Facebook Alain Make ba ozwa ngai Facebook na ngai moko na utiliser et puis sur WhatsApp ba nyonso ba lingi ba komela ngai na WhatsApp ba komela ngai na plus 243 89 84 61 803 plus 243 84 61 803 wana ba ozwa ngai na WhatsApp o pe baza na Twitter ba lukinga na Twitter na kombo ya Alain Make. So ba beti Alain Make baro zwangai moko pe na Twitter na zawana H24. Merci mingi maman. Papa le mombote na yo pas 2 ou 3 personnes ba o bazaka ba fan na yo ba lingaka yo na ba o ba lingaka o te na yebi ki papa la lingaka toujours bino mombote. Ba mbote na nga na opesa mingi base kalamu bimba na pesi bino mbote ba nyonso ya kalamu na lingaka bino mingi. Bana kauka bana yolo bana kimbangu bino nyonso bambote na bino na pesi mbote na Futu Kimputu Christian Malasa na pesi mbote na ba nyonso ya poto bazali 3 fois saint na pesi mbote Fanya Bahati je toka sanda maître Jojo Mpoi na pesi bino nyonso bambote maître Grâce Muyaya maman Nidor na pesi mbote. Merci mingi maman. Merci beaucoup. Balobi Domboula de Bundeze, Emmanuel célèbre depuis Cape Town. Papa na Emmanuela. Moi, la maman ya suka ya maman Jeannette, vraiment j'ai doré na mamboni. Balobi Fabrice Boukassa na kati ya Angola lokola, lokola Fabrice Tsekalibos américain. Sans oublier Gaël Zantonga Mobutu ngana benga kaye 7666. Esprit na nzoto ya mutu moko na sima ya caméra na moni Eric Mostre Mombali ya maninde funga benga kaye la fouille na kati ya sans oublier na PC équipe technique na ngai nyonso mbote ba oba osala ke Barcelone de la Prince azala toujours teinture kitoko ba oba osala ke ngai na invité na ngato mona na toujours tina mikili ya poto na pesi bango nyonso tumbote libanga esuki ezeli ya mo boss maître John Sima odadi na nga balobi vraiment abonnez-vous sur www.vérité universelle TV. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup.